Bonjour, bonsoir. Ezo dépend ernini bokoka masolo oyo boye mala musuna kati ya chaîne na bino oyo ezali concept HTV ezali bongo ya bino ezali mama masolo tango nyonso bolandaka ye na kati ya concept HTV ameme bino sous système ya audio ya koyoka masolo ya solo. Merci mingi bandeko nyonso bakolanda masolo na biso ezo dépend na ernini yo koyoka yango ndeko na ntongo na butu ya solo ndeko yo koyoka kobosana kotia j'aime te kobosana kotia commentaire na yo te pe kobosana kosabone te oyo nano sabone te pe bakosabone libokema ekosala vraiment mama masolo esengo ebele yango wana mpona wumela te tika tobana masolo na biso ya solo nayebi kozwa oyo yali voice kowuta na mboka oyo ezali Afrique du Sud. Ndeko mobali abengi nga mama masolo nakoki yo babi ozobeta masolo kitoko na mwa likokuma balobi mwasi ata es esalaka toujours maja balobi beta lisolo na biso ya solo abi mama masolo na meme lisolo ezali ya grande sœur na ngai. Grande sœur na ngai nayebi te nabenga ye nani. Grande sœur na ngai atonda na zuwa. Grande sœur na ngai nzeli ntango bapara bapesaka nkombo ya bana ye bapesaki ye nkombo ya zuwa. Grande sœur na ngai aza na zuwa moko tellement tozoyeba te tokosala nini ya solo ya na ngai azalaki moto ya liboso akomaki na mboka Afrique du Sud mpe ayebaki kobengisa biso baleki na ye mibale ya solo ngai nazali leki oyo ya mwa ya suka na libota na biso nazali toujours kovanda na ndako ya na ngai. Grande sœur na ngai esi alongwa akoma na ndako na ye me ya solo mama masolo modele namonaka ya na ngai avandaka na mobali na ye to ezalaka bongo te ya na ngai mobali na ye abouge te mobali na ye asala eloko te soki kaka monaki azosola na moto ozosola na nani bakanda moko boye bazuwa moko boye deux fois ngai moko mobali ekoma kotianga mal à l'aise topesa baya baconseil ya yokaka te yaya kokokende na feti na mobali na ye soki bazongi na ndako akobanda koswanisa beau-frère na biso kwa likaa mosusu yaya ezalaka nini na yo aza mwasi kitoko mama masolo ya na ngai nandimi te azalaka suri na ye moko te me eza nini oyo esalaki ya na ngai akomaka na zuwa boye eza nini oyo ya na ngai atiaka mobali ne mal à l'aise boye beau-frère na ngai aza mobali moko bien beau-frère aza mobali moko alobaka te beau-frère soki awuti mosala na ye avai na ndako soki azalaki ana mosuku okutana bakamande ka ndenge ezalaka me ya na ngai ndenge eza problème eske tovanda esi bayeba ye bakoma kobenga ye solution potelema zuwa eleka bakoma kobenga ye kaka solution tata ti solution ye wana po soki osoli na mobali na ye akopesa yo solution soki obeki kotalaka mobali na akopesa yo solution ye akipaka te ya so bawumela ndeko mobali nazali beau-frère na ngai eye kosalaki mokolo mosusu ezalika nde ezalaka beau-frère na ngai toye koyamba bapaya bakotaki na mboka ya Congo oyo ezali ke bayebanaki na beau-frère na ngai na parti ya Congo ezalaki ndeko mwasi moko baye kovanda mpa na biso ndeko mwasi tokobenga ye na nkombo ya Yvette bongo nde oyo ya grande sœur na ngai tokobenga na nkombo ya Rosemine ya solo Yvette bayebaki koya na ndako na biso beau-frère na ngai ayebaki kotuna oyo ezali grande sœur na ngai soki ezalaki safaki Yvette bayeba kovanda mpa na biso grande sœur na ngai azali na problème te Yvette avandi mpa na biso tanka moto koya na mboka sika esenga mwa moke 4 mois esenga mwa moke baconseil esenga mwa moke kolakisa nzela avant moto eba kobima na ndako ya so Yvette abaye kovanda pa na biso nga pe navanda na ndako wana tovandaki na biso bien na grande sœur pe ekosaka ndeze après 6 mois Yvette akomona ke ayekozwa mosala abandi kosala mwa mosala na bino lokwa togaba ekola beau-frère bagadaki na ndako alingi nini ayeba kokende ezali epa na ye moko kokende epai na ye moko ayebaki kozwa ndako na ye abandi mpe kosala vie na ye mais tozo comprendre te phénomène ezali nini le temps kaka Yvette abimai na ndako na biso bato mpe bazalaka makambo na bango bakomaki komona na mosusu Yvette baosola na mosusu na grand frère libanda ta mosusu bakokuta parce que bayebanaki depuis Congo Yvette mpe avandi mpa na biso 6 mois me bato ya songi yango nasenga na bino bandeko soki omoni likambo koloba ye te beta na onzango soki omoni likambo te sana otaka pora mbombo ndeko me etikala nde vie ya bato bilobaloba na vie ya bato eza malamu te bilobaloba na vie ya bato eza malamu te yango ta oyo musana osalaka kovandaka na coin okoma lokola bakoko ya mindele otalaka ba vie ya bato na fenêtre soki omokimaka mbango olobaka eza malamu te ndeko yeba kolona bolamu po te yeba kopesa kimia babi pesa kimia na moto nyonso bikopona elongi te pesa kimia na moto nyonso ya solo bayebaki kosala nini kosignale oyo ezali grande sœur na nga oyo bakoma komona beau-frère na nga na Yvette basolaka pamba so bakutani vraiment grande sœur na nga mpe lokola ye alinga makambo
lokola babi yende kolo problème ezali su na kimia te grande sœur na nga ye po na ye kaka akuta na Yvette ye ka yebaka ni basolaka na mobali na ye nga na pekisa bi grande sœur Yvette mobali na ye na ndako awa ata kutu nga kutu so na kute na Yvette tosololaka tosekaka bongo ye kutu bawutaki na Congo bayebani depuis Congo avandi na ndako no 6 mois bongo so bakomi bana bakoki kosola te yo yebeloko te oyebi mokili ndenge etambolaka te ya yo mokili ndenge etambolaka kaka yo moko na ndenge na yo nzoka nde grande sœur na nga akenda ti epai Yvette azalaki kofutela ake koluka Yvette ezalaka te bovanda te bosola te banda kofinga Yvette yango bozalaka bongo basi bouti Congo na bakindumba na bino yokanisi nini okozwa mobali na ngai banda koloba baza kobona mona bino afinga Yvette kaka bato makaba meninga makambo ke kuna ya na o moyete kuna kende kozwa esino te bakotia na bambele kuna na Yvette na kena kozwa grande sœur ezalaka te makambo osala Yvette yango banda bane kofinga akamwaka ya nasali nini likambo nini tovandi nga na ndako na ndako no 6 mois oyambi nga bien wana li grand frère nanga toye kosolola te kosua nanga na ye kokabola yaya to toye kokabola yaya na ye pisi yanga ya makambo okende moko mosu bakosala mabe po yo yokaka te likola zuwa na oyo tika zuwa yaya luka nzambe po nzambe na mosu kimi osangi nango toyebi te ya nini te mosu nzambe akopesa kimi wana yaya beau-frère koyoka ayekuta musala ye na nzela da esi bapesaki déjà suite epai ya kolo makambo po kolo makambo ni azelaka batu pasala songi esasalaki songi grand frère kaka kokoma na ndako boye eloko nini mwasi na nga po grand frère nanga apekisa ya nanga likambo oyo tika makambo osalaka moko mosu omemisanga moka apamba ayekobisa mwasi yango nini mama eloko nini esilaka te eloko nini yango oyo nga na sala na vie oyo komanga okaniselanga mabe mobala bi trop c'est trop na pekiso di kambo azua oyo na pekiso ma caractère na oyo esaka nini na yo ya kutu ba na gauche bi na droite mobali na lobi oyebi te oyebi Yvette avandaki ate na biso o bon soka sa mwasi na yo outi na Kongo na oyeba ndenge nini mobali bi non na lemi na komi na suka bofa nga pela bi alembi akomi na suka komaki nango ka ndenge ezalaka bato pe malamu bapesa pe conseil malamu o pe mabe babakisa oya bango ekomi ka mwasi no c'est trop nga moko nde ko mwasi takomi ka soni subika ya na komi kolekisa ya na kanzaka ya nani ya na yo beau-frère na kanda wana IBC ya na nga mwasi alobi to komi na suka na lembi caractère na oyo kuna pe Yvette asiliki baye kufinga ye na mixwa bato na likambo ya salite kuna pe bapesi Yvette conseil balobi yo va dikaraboy apesi mwasi yango pe na yo aleki oni pa kofinga yo Yvette pe azwika na alobi ko prouver ya nanga nga na oki masona psinga ya mwe makambo lukaki ke baba lobi ki ba prouver yo na ibi eloko mwa mwasi osala te mpo na nga ide na nga na mosusu ke Yvette bakala mosusu basala ye mabe babeta ya nanga na bisi ya ke ba makambo wana nzoka nde beau-frère na nga loka ibisa ya nanga trop c'est trop siko okomona beau-frère na nga akenda kolinga siko Yvette na ko Yvette pe tango bake kolinga ye alobi o nga to bafinga nga kutula likambo na salaka te 7 fois-ci 8 fois-ci na lorsque ko sala likambo bafinga kinga po bafinga kinga avanga na sala likambo siko na ko kisa posa motema mwasi na yo Yvette pe aye kolinga beau-frère na nga bakomi mwasi na mobali ki mwasi tambo na bisa bino mama solo ki mwasi wa mbali wana ezali ke yakobuma bate eli ya simanda kute ki mwasi na mobali wana eza penda ya polele beau-frère nanga ebisi grande sœur nanga
lokola yo olingaka na zola ombanda lokola yo olinga ozalaka moto ya zuwa lokola yo komona mboka ezalaka zuwa nga sikoyo na osalela komona mboka yo sikoyo lokola oza mwasi ya zuwa ngai bana Yvette na zwi Yvette wana na nko akomi mwasi na nga akomi apesa komi deuxième bureau na nga na nko sikoyo ezo dépendre sikoyo na yo yo moto oyo omesana kosilikaka yo moto oyo omesana kotomboka sikoyo nga nakomi mobali ya Yvette e sikoyo dépendre na yo okotika libala obi okozala na libala okotika libo okozala na libala sikoyo ya na ngai binini asala te okozala na libala obi okotika libala ya na ngai asili mayele mpo babi mobala lobi napekisaka yo yo lokolo linga nga nakoma ndumba nakomi sikoyo ndumba me ndumba na nga nakobomba ngo te nayebi si ofetiki na zwi sikoyo Yvette akomi mwasi na nga yo sikoyo madame Zuwa décider okovana na nga ubi okokende ya na nga akomi kolela lelo ya na nga lobi na nga talika nga mona sale nakomi kozanga libala na nga mo po na Zuwa na nga ya na nga lobi ndeki na nga sunga nga yango mama so na pesi yo lisolo tala o ekomeli ya na nga likola buzoba na ye likola bakanda na ye zanga mutu na makolo likola kosala mobali Zuwa tango nyonso mobali ya bouger te mobali azala na camarade te yango pe bino ba mama ya Zuwa yango Zuwa ngo omeleki yango ya komelo bakabelo kado ba Zuwa musu baboyaka yaya ajo esi tokoli ba AVC komi ebele siko tala yo mobali siko azuli mbanda kuti ya koboma mate alakisi yo ke mutu oyo ke na koswadisa mutu oyo ke na kobulisa akomi siko mwasi na ye grand akomi kolela alobi te asala nini mobali alobi nga na boyi yo te me décider yo boko okovanda na nga ubi okokende ezo dépendre na yo moko me yebaka ngo mwasi wana oyo ke na kofinga akomi mwasi na nga yango te ba kopesa na ba conseil yango to ba kozala bien na kati ba couple na biso balobi Zuwa ezalaka mwa muke mungwa pipi na kati ya bolingo mais eleka pete soki pe leki okomi kotia moninga musu mal à l'aise soki pe Zuwa eleki okomi koboma o ezali vie ya moninga akoma kobanga banga e ape ndenge mo bandeko mibali o basalaka basi na bango ba Zuwa e koma so mwasi akeka na se o kando beta mwasi soki mwana sali bwe tolembisa bazuwa topesa na confiance balobi base ya sona lebala ezali confiance ntango ezali kopesa moninga na o confiance yango nde le vrai base po tombiki na confiance na pesi ye ata akei akosalanga mabe te me ntango tozanga base tozanga confiance yango ekomisa biso bibanga-banga me kobanga-banga ozobanga wana yo ozonga nsima otala nsima te me okuya na libulu tala lelo ndeko Rosemine akoni na libulu na ye moko kobanga-banga na ye soki mpo mobali yango azalaki bonde batinanga ata foto na mona soki bo yango ya ndenge nini oyo ayei kobanga-banga sikoyo lelo bazweli ye mbanda kobomama te yango bandeko na nga yo mesana kozala kanda soki oki komenase moninga oki kofinga ya totika makambo oyo mobali ntango apesalaki ombongo mobali ntango bizala na confiance na nga wi eza mpe na mingi bayibaka me totiaka bato nyonso ndenge moko te nga aloba yango ntango nyonso eza na mongo afingisa bamongo nyonso bandeko tolamuka ya solo libala basakana nango te eza na bandeko boni bazolala na tolo na se oyo mokongo na se oyo mopanzi na se kapo azwa libala yo ozwi libala lengela yo ozwi libala boye bakovanda malamu tali oyo ndeko Rosemine conseil tokopesa ye tokoyebisa ye nini po ye moko moto atumunaki libu na ye lelo azindi tokobwakela ye singa bima me ye bongo akompagne nini asali ye moko ifa changer vie na ye parce que mobali be esi akei azwi déjà mwasi okende kofinga ye pa ndimi akomi mbanda na yo parce que pa na kofinga no ofose mutu akoma mbanda yo moko komi simbanda likola koswana yango bandeko baka mitema kanda kolo azaka na contrôle na nyonso yo kokaka te yo soka likamuka babengaka yo kuti ye yo soka oluki yo komona edimo ekuta sila yaya ni yango esilaka te nedinga kuta akoma na osati na osala bagagi bongo yo mandeko mwasi okochange te yo bangisaka noka bato toluka kimia to changer eza malamu te ba oya kanda soko sala likamu na kanda ekofutoka na kanda mama Rosemine nayebi na koloba te meduko elongi ya Nzambe kando oza na kati na yo Zuwa oza na kati na yo olembe seke kitisa Zuwa efutaka te Zuwa ebomaka kaka Zuwa ebebisaka kaka
te bebisi yo libala na yo bobazali kopekisa yo tika ba makambo oyo tika banzela oyo ya bakanda osanso na bato ozali koyoka te lelo mobali asali posa motema na yo obandi kozonga nsima obandi kolela ndeko mwasi tozala nini ya kosala te totikaka nyonso na maboko ya nkolo kola konsona motema na yo papa mpe soki osali mpona kaka mpona kopini ya ndeko mwasi soki akompagne ndeko ya papa zonga na ndako papa soki ndeko mwasi akompagne ke asalaka mabe soki akitisi zuwa papa zonga na ndako mpo kokende mpe wana ezalaka malamu te yo omonika alopesa yo napesa ye mwa leson wana soki olie banui ebele ya okende libela papa mpo okende te zonga na ndako limbisa ndeko mwasi mama ivete yo mpe limbisa ndeko mwasi soki amenasaki yo soki asalaki mabe ozala oyo akolimbisa azali mutu bino mpe bato bandeko bazwa totika bazwa zuwa ezotonga te zuwa ezali kobebisa boni baboma mibali na bango mpo na zuwa boni batia basi bambeli mpo na zuwa boni batia mibali bapoison mpo na zuwa esungaka te zuwa ebebisaka toyebi ke mutu ana contrôle na nzambe soki eloko eleki mpasi kende epai ya nzambe senga na nzambe ayeba kosunga ya solo ezali ya bino mama solo oyo nayeki na bino na pokwa lelo yango oyo yo ndeko oyoka audio koleka boye te pesa ndeko ezali Rosemine conseil asala nini yo koyoka tia commentaire yo nano osabone te na bibo sabone libokema nga naza na nga safu naye na nga kaka kotia oyo ezali mpisi bandeko basalaka naye kaka kopesa conseil na baepa na biso bolamu eleka na ebele epa na biso nde makambo epa na biso tozaka toujours na système ya Galate 6:9 tolonaka bolamu mpo tobukaka bolamu zuwa kanda mabe kochola ezalango bolamu te mpo ntango yo kobuki yango yo kozwa tala ndeko Rosemine lelo akomi lelo na bakomi de babord bazweli ye mbanda mpo na zuwa na ye ye moko afungolaki porte nalingi bino telema na bolingo ya libokema ezalaki ya bino bongo mama solo ayebi bino lisolo bandeko yo koyoka ebandi kaka sikoyo toaka na ebandeli bongo katikati bongo na suka ya so bandeko bosabone ebele oyo ya chaîne na bino Concept TV ezali ya bongo bino mama solo naloba yango toujours azali koya nani azali koya Kolesu Masia ye koya na yo akokuta yo ndenge nini na kati ya bazuwa kaka na kati ya kofinga na kati ya banui te ndeko na nga tobongola ntango ekomi mabe ntango mosu aye na pokwa lelo soki aye na pokwa lelo te bandeko na nga seki alingi nga na otochanger seki apesi nga na ochance yango tokutani bongo na prochaine liso na biso botikala epoka malamu ekodependre na ene bokoyoka émission oyo nalingi bino telema ebele babizu ebele tokomi na prochaine émission na biso